D'abord, pour installer, pour démembrer, partage de la province. Est-ce que vous en avez les moyens, monsieur le ministre? Voilà, pour installer la province Mobimba et aussi dans le pays. Est-ce que le gouvernement est en Pongo pour un projet Makabo Zoloba et Salé? Il y a mis des problèmes, il y a sécurité. Là, il là. Il y a Sankourou. Mais si nous avons beaucoup de choses, et pas M. Kifon qui nous bazadiawa. Oya lingi alanda ba information ya bana kinye www.klebowa ndio landi makamba solo www.klebowa nde bolanda ba jeune na bino akin ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute okokate yo que parlons opposition na été au cabinet ma ponomie ko poussana est-ce que beaucoup bozana candidat est-ce que beaucoup soutenir kaka oyo raisi akopesa ce qui a lobby ka ko se présenter est-ce que ceux qui a lobby ko se présenter pour la troisième mandat palu akozala kaka to beaucoup panzana on pe bobeta kama solote omoni palu eza parti moko linga koloba mingi te. Mais il faut la ramaloba palu vraiment ndenge sengeli parce que naza ko me rappeler que le 22 août 2014 tango ouverture ya festivité à cinquantenaire ya palu patriarche Antoine Gizenga lobaka que ndenge za na palu a ko présenter ba candidat na ba niveau nyonso pe alobaka na ba militant ya palu pe na peuple congolais que patriarche Yemoko alobi que akozana esengo makasi soki tangwazana on a bomoi palu et réussir ya kokamba mboka o balobi na lopoto kozana pouvoir effectif donc okamba mboka na pouvoir nyonso donc tangwazo lo babongo boyeba déjà eloko nini alobi nango na CP bato bayeba que biso na 2006 tozala candidate ezaka na deuxième tournée tout ça là accord na président de la République actuelle, puis même en 2011 pour que Palou ait présenté candidat n'a été et Sengelaka que président de la République a Sengana Palou basala accord yasika au Palou a se présenté parce que biso Tomi Lobelaka boy to kambi na président de la République Joseph Kabila donc tozo kabula bilan moko tango vous kende devant peuple vous représentez bilan nini ou ekozala différent na président de la République oyo azalaki oyo bokambaki na ensemble donc elingaki eza eloko moko malamu te pe deuxièmement patriarche alobaka omoni na histoire ye mutu après Lumumba ye mutu akamba vraiment ba nationaliste omoni président actuel aza mwana ya musée et musée ye azalaka na parti oyo babengi ya Jason Sendwe parti balubakat ce qui botali bien la création à Palou Balobakekang et Palou et Sangana ba partie 4 ndé créa Palou. Eza Baluba 4 où il y a zone scène de place Moussa Bima. Eza Pesa où il y a Antoine Gizenga na ba Kamita Tomasamba wana yé pas à la kuna. Eza pe partie Serea il y a Marcel Bissoukiro. Pe 4e partie donc Totangi Baluba 4, Totangi Serea, Totangi Pesa. PMNC, il y a Patrice Emery Lumumba. Donc, le quoi nationaliste, Patrick Chalobaka, ce qui a ses candidatures en 2011, et ça a mis responsable de la division entre les nationalistes. Donc, pour avoir raison, on a dit, Sanganaka, Salaka accord. Donc, pour Aneo Ekoya, Boé Baete, en tant que parti politique, Palou fois présenté candidat et les avantages. Merci. Nazozongi pas na qui ne pas mettre Blanchère. Entre-temps, nous souhaité plein succès, si pas bonne chance na bande connue se va présenter ba session na bango bien que ba fantôme de session ba toni na ba auditoire boko tanga ba tumuke mikolo ba session ba tumiso ba utaka ba cimetière. Aussi je sais je compatis na bande ko bazali place ba sécurité zali ko salema bobenga kibiso na cabine da pe na luba okuna que
insécurité leki makasi bako panzaka bato ba mitu balobi bazo luka ba cerveau ya bato bakende côté ke pa nani pona osala nini na ebité. Maître Blanchard Mbote. Mbote ndeko Elise. Ozape malamu na banzi. Ouais, kimia ezali. Société civile toujours auto aussi au basculer. Non, biso toza toujours dans la société civile parce que tout le monde que musala ya kosala eza makasi mingi et esengeli na biso nyonso tute tokende kaka na kati ya ba parti politique. C'est vrai que droit ya ko appartenir na parti politique eza droit. Lokola ba droit nyonso tout, mais pour l'instant tout le monde que eza malamu mingi biso totikala na côté oyo ya société civile. Pour na ko fongola pe bandeko na biso ya population baza ko landa biso misu ba comprendre ndenge nini mboka ekambamaka ndenge nini mboka etambolaka pamba te soki to mikotisi pe ndenge moko na bandeko ya parti politique na kati ya ba parti politique to ko risquer total plus ndenge nini il faut to battre ba intérêt na so parti politique au lieu que to battre la plus connaissance na ko fongola population congolaise misu. Maître Blanchard, plusieurs fois, tu sali ba émission Awa sur la tribune Congo sans État sans province, État sans budget, État. Donc, toujours qu'il y a une réflexion, il y a Adolphe Muzito, Nengazo Memakambu, Oyo Bande Komsus. Bamso ba courageux, bazo critiquer yé à haute voix, bazo mona que bazo kokate et que ce qu'il dit c'est vrai. Bazo melango, bazo betela kabana mai misusu. Ezaka zua mais bima pe olo ba kezazua parce que akosi boywana bazo kokangote. Nalingi avant, tu as dit que tu as déjà la 6e tribune, mais nalingi toko tangote. Penza tokokota toko annoncer bana kin keza dédié na bango parce que bazolo bela au Italie makambo Kinshasa. Alors na lingi lelo to bela impact ya ba tribune ya Adolphe Muzito sur la vie politique ya mboka na biso. Depuis que Adolphe Muzito a bandi ba tribune, est-ce qu'impact ezali ça change quelque chose ou bien ezaka ndenge baloba que les chiens aboient, la caravane passe, ou la caravane aboie, les chiens passent. Merci mingi ndeko Eliezer. Nakanisi que normalement, la tribune, il y a honorable Muzito Banda et Bandiko Bima. Et Sengeli, ils ont un impact. Puis on a confirmé qu'ils ont un impact. Pour nani na lobi normalement. Normalement parce que la tribune, oyo sokotali ndenge yemoko. Honorable Muzito Azako Bimisela yango. Ezali te na façon moko ya koluka. Kolakisa ke bandeko mususu baza bandoki basusu baza basantu azobimisa yango na esprit moko na vision ya développement ya mboka na biso ndeko Adolphe Muzito na yebi kaza membre ya Palu aza ba Palu na Palu baza ba nationaliste et tout nationaliste très souvent souci na bango ya liboso oyo kambaka bango ezalaka kotala boni mboka eza kotambola touti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi. Et ce que tali ba tribune na banda ki na RDC État sans province alinga ki kola kisabiso que biso nyonso tout en tokende ki na Stand City pour to bota constitution oyo lelo tozana yango après vote na on a référendum et pas ya peuple congolais nyonso to pona ki mode oyo tolinga ki mboka na biso ekambama mode de gestion oyo tolobi ya décentralisation. Alors décentralisation on a esengela ki na biso tokota 3 ans après na ba 26 provinces mais moi mikakatano esalamaki muke na niveau ya mboka ndenge kambamaki moi retard esalamaki yango bayaki kozwa loi moko o esalaki que tomeka ko poussa moi mikololie ke kota na 3 ans tomema na 2011 tozwaki loi o ekomema loi mususu ya programmation. Pourquoi bakendeki na loi ya programmation? Parce que tout le monde dit que moi kokoso ezalaki makoki mbongo ezalaki penza te. Est-ce que la province ango elingaki comment ya sika, est-ce que viabilité nango ezalaki ndenge nini? Moi ba question na tout mutu salaki ke na niveau ya parlement bango nyo surtout ba fandaki pe balobaki que non to zwa loi moko ya programmation. Mais loi ya programmation na ndeko Eliezer faut qu'on préciser que loi na 2011 et loba kité que tokata ndelo mukolo tel il faut kaka tokende. Ezalaki
façon pour réparer déjà violation de la constitution aussi à partir de 2009. Alors, dans le moment où on a loi, il fallait normalement to fanda sikoyo moko na moko to bandotala état ya chaque province d'abord na ba 11 ezalaki état ya province moko na moko sur le plan infrastructure. Est-ce que bazana nini lelo ceux qui te lobi te démembrer pour to kotisa ba province ya sika? Est-ce que ba district wana e ko koka ko yamba ba province ya sika? Ma kokini ni bazana yango parce que ceux qui ba créer province ya sika ba lobi que décentralisation etambolaka toujours na autonomie. Autonomie à gestion est-ce que ceux qui te pèsent bango ba mi gérer ba ministère na bango ba département ou ba ministère il faut bazwa pour te lobi ezana 4 ministères oyo eza réservé na ba province wana. Santé, éducation, domaine ya ba chef coutumier, pe agriculture. Est-ce que balinga baza na makoki ya ko kamba ba secteur na bango wana bango moko? Est-ce que balinga baza na makoki ya ko mobiliser ba ressources na bango moko pour na ko mise en charge? Et puis déjà toza na ba problème oyo mboka na biso za yango ba nyongo ya ba salarié ebele ba futa makate na l'état. Mais tolinga ki to bakisa lisusu ba travailleurs mususu. Donc question makasi na état sans province ezalaki wana il fallait totala nini ba province wana ngai kota na mibale ko kota na mambo o etalaki ya RDC état sans budget au moni que nyonso to ezokende na même logique ce qui déjà tokoki viabilité à la province wana sur le plan infrastructure ya ba infrastructure ezate bon mbongo ce qui te lobi to kende na yango mbongo ko uta wapi est-ce que toza na mbongo à côté de mon budget tali bien qu'à la qui sait que na technique peut budget ngo respecter makamala monter mais et linga ki ko loba mingi penda pe lisusu que mbongo ezate tozo ko mobiliser ba ressources te boni to kende na ba province wana o ezo senga biso déjà ba dépenses ebele et na troisième ayo kota na mambo ba élection locale na ba nouvelle province on pona la kisaka que mbongo ezate alors to s'azarder te ya ko kende na ngona ndenge ya défi on dirait ya ko kanela ba to kena to ko tala biso to ko sala ayeko lobela susu mambo etalaki mambo ya ba RDC que mboka budget eza nyongo za lisusu te mais toza na makoki ya ko mobiliser ba mbongo mususu pa ba ndeko oyo ya libanda o bazana makoki ebele ayeko lobela eta ya chômage na mboka na biso lelo donc soki na tangi ba tribune wana surtout mitano 5 wana eza pona ko lakisa que atushaki to peut toucher ba vrai problème o eza ko concerner biso lelo pona développement na biso to peut mboka na biso e mata to ko lobby na émergence poto réfléchir to peut to penser développement. Voilà, na ozonga epanayo maître Blanchard mona mboka Steve na ye epanayo na lingi na yeba koloba eza malamu ko réfléchir à haute voix eza malamu ndenge Adolphe Muzito azali ko réfléchir est-ce que na budget oyo Yamboka na biso réflexion ya Adolphe Muzito et jouer rôle moko na kati ya budget wana lelo ngai nazalaki na point de presse ya ndenge bandeko bakolanda mwana mboka Evariste Boshabe vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité nazalaki na kati na tuna kipe mituna lelo apesi programme ndenge nini ba province ya sika ekoko tendance ndenge tokoloba boy bandeko oyo bazana province orientale bazolanda biso mwana na mwana za côté na ye bao bazana ba ambition ya kokoma ba gouverneur surtout bao bazana poste ya kokoma moi je dois être le tout premier gouverneur de la province comme ça ekotikala ekomami pour faire quoi wana tokoya ko beta masolo est-ce que vous trouvez que réflexion à haute voix ya Adolphe Muzito et jouer rôle moko na kati ya mise en place ya ba nouvelle province na kati ya budget ya mboka oya biso ndeko nakoloba réponse wana fona pesa ngona malembe makasi ouais. Parce que ozomona que na politique à Congo bat faut bayebaka que soni ezalaka te soki mutu amemi makanisi ya malamu bozwa yango mobimba bozwa ndambo te botika ndambo mosusu ndeko eza na mwa biloko bazwi soki lelo totali loi oyo babengi ya ba service public, il y a pouvoir central, il y a la province, il y a la ETD. Il y a un qui permettre, il y a 4 domaines à compétences exclusives. Enseignants, médecins, bateau, agent, ministère de l'agriculture, chef coutumier. Il fallait baser la agent et la province. Or, tant que la loi est athée, il faut permettre que fonction publique provinciale ait existé.
Donc les lots toyoki que eza na kati ya parlement tobeti maboko. Pe loi ya caisse nationale de péréquation paraît que baza ko actionner. Wana lisu tobeti maboko. Eza lisu na eloko babengi projet ya budget de l'État, projet de la loi ya consolidation budgétaire. Wana pe ministre budget tobeti maboko parce que ya yoki. Au moins depuis 2012 budget à l'État wana esa les makate mais tango yé tobeti mwangonga ya yoki mbango a kotisi yango na parlement mais toza ko kamwa ba parlementaire ba kipé na bango yango te. Il fallait au plus tard le 15 juin loi wana ezala adopté, budget à l'État ezala adopté mais ba parlementaire on dirait bazo betango mwa kara. Mais na o tozo yoka mwa mawa état son province to lobaki que décentralisation des alliés et là quoi motuya par rapport à l'installation de nouvelles provinces. Tolobi que quoi installer ba province à Sikeza mabete. Mais mais bino kolobaki que RD Congo état sans province. Yango lelo l'état congolais lobi lokola bolobi état sans province ba province yango. Non, biso tolobaki na ndenge wana te. Biso tolobaki na ndenge que province fonctionner ndenge mobeko likonzi eza kolinga. Mobeko likonzi lobi que ba province eza na 4 domaines o bango ndefo ba salela kanakati. So ba obi to tonga bitelo. So to obi bo futa ba enseignant eza nde ba province. Ba médecin kotonga ba hôpitaux ezande ba province. Or eloko wana esala makate. Province elingi kolakisa entité oyo pouvoir central azopesa ngo 40% ya ba ressources. Ya ba recette ya caractère national. Or tino lelo honorable Muzito yemoko a reconnaître kanda opesa 6% et lelo tokita na 4%. Côté wana nde to moni ba modifier te. Soki oke na aye azalaka kopesa 6% na ba province. Na 6% na ba province sur 40%. Sur 40%. Au lelo baza kopesa bakiti na 4%. Donc bon. eloko tomoni question jamais été. Or lelo soki bolingi ba province comme ebele. Tout ça là que ba province ngo peut fonctionner na ndenge sengeli. Eloko problème yango wana. Pe soki olandi so eloko msu balandeli te. Na état son budget. Tolakisaki que au moni ba commission ad hoc o batindaka na ba province. Mosa musu ba pesaka bango eza ko évaluer ba actif na ba passif. Évaluer ba bien ya chaque province pe na ba nyongo ya chaque province. Parce que tant bozo kabola ba province wana. Faut boye ba pe ndenge ni boko kabolela bango ba bien. Ouais. Oye bo kabola bango kana papier. Ça ma coquille à fonctionnement na bango. Voilà. Faut boye ba pe ko kabola bango moi bozui pour que ba ko fonctionner. Bokende ti bobi bukanga lonzo to saki yango na bandundu. Ouais. Siko bandundu zo kabwana na 3. Ouais. Bukanga lonzo kozala ya kwilu. Oui. Ya kwango to ya mai ndombe to kozala ya bango nyonso. Mais sans budget à l'état oh to sengaka. Oui. Et na budget à l'état nde ba biloko wana tout ezala retracer nyongo ya province ba bien naye mais budget à l'état na loko esale makate. Sans budget à l'état on a bato ba osa mosa ndingini yango tota bien ba rapport na bango yo za mopandi sango monene faut que ndo ta ba rapport est-ce que ba rapport wana gozala sérieux lelo eza bien te que ba province kabwani lobi to komi oyoka ke ba ndiko bunda na te eloko eza ka ngai gouverneur okuna ye ba betani masasi te ba ebisa kabino respect à ba préalable moto boyite que ba province a sike kota mais bon respecter ba préalable ndeko to ke lisuna troisième tribune makambo ebele balandeli te olobi makambo ba élection ya ba installation ba nouvelle province biso tolobaka boye tolobi tango totali budget 2015 tomoni ata esika moko te oyo batie misolo oyo ya koinstallele ba province Exacté. Exacté. Totali na budget 2015 tomoni misolo batie te pour na élection locale tolobi non pour na élection locale bozwango bochango na 2021 parce que l'élection locale oui après l'élection locale to comme na bato bonio ba kokamba mboka na ba entité de base wana ba ville commune secteur chefferie 40 948 nouveaux personnels politiques o ba ko bota mona misolo ko futa bango e ko futa tobi mais besoin à 250 000 enseignants bozo futa te tozo na ba retraité tozo ko pesa bango misolo te tozo na snelo to wana nyongo na bango bozo élection locale wana to ebi que les loso élection ane salami et comme melo kwa sikate bozongo bochango na 2021 pour l'installation de la nouvelle province to bien ça quand même eloko malamu mais lokola
na moitié année. Au moins, si vous prévoyez que le côté na budget na ebandeli, na moitié année, vous pouvez changer budget. Et là, vous avez un budget rectificatif. Vous avez des dépenses, vous avez des cotisations, vous avez des misolo ya sika, vous prévoyez un budget. Pour moi, budget malamu, mon gouvernement, tant que vous avez l'action na yé, et là, vous avez un budget pour un. Parce que le budget, c'est un document et ça que les parlementaires va contrôler l'action du gouvernement. Donc, ce qui est local, les dépenses, c'est ça, la banda budget. Au moins, le gouvernement a qui ça va dépense. A a surestimé les dépenses. Et là, on a un manque de transparence. Et là, on a parfois ça la rappel que FMI n'a pas mondial, qui m'a dit mais le gouvernement. Papa. Bakoti mandeni ozomona mwana mboka Steve ozomona tozana Congo d'abord il y a Liboso totunaki ndikwa wana papa Léon mtotunaki mtuna wana na Evariste Bochab peut-être que la régie va nous permettre à Ketolanda yango d'abord pour installer pour démembrer partage de la province. Est-ce que vous en avez les moyens, monsieur le ministre? Voilà, pour installer province Mobimba et aussi dans le pays. Est-ce que le gouvernement est en Congo pour un projet Makabo Zoloba et Salé? Il y a mis des problèmes, il y a sécurité. Là, j'étais là, il y a Sankourou. Mais sur l'île, beaucoup de gens et pas M. Kifon qui est nous Mbazadiawa, sur la qui est pas naïf. L'État d'accord. Mais s'il y a des mesures les alliés prévues pour nous sécuriser, tout le monde a besoin que la province. Et en dernière question, monsieur le vice-ministre, français. Tu as besoin de comprendre la mesure de la sur le terrain. Est-ce que, à l'occasion de c'est comme si, Papa Molière, on créait de nouvelles provinces. C'est comme si elles descendaient du ciel. Il y a des territoires qui existent, qui ont toujours fonctionné. Il y a des districts qui ont toujours fonctionné. Et donc, on n'invente rien. On redessine la carte telle qu'elle a toujours existé. On dit, pour parler du Sankourou, voilà, Kassa oriental. Vous prenez à la fois le district du Sankourou, le district de Kabinda. Pour l'instant, nous voulons qu'il y ait un gouverneur à Kabinda. Mais ce territoire existe, il a toujours fonctionné. Cette entité existe. Bon, Sankourou, maintenant, vous devenez une province. Donc, on élève que ça ne soit plus... Toutes les décisions que vous attendiez de Mbujimaï, vous pouvez les prendre maintenant ici chez vous. Mais, Papa Molière, on a simplement fait en sorte que les gouverneurs ne puissent plus avoir autant de difficultés parce qu'il peut faire 6 mois sans être arrivé au Sankourou. Mais, là, tout ça, comme un découpage. Ngai nako comprendre pour la bande konabiso ba moni lokola ba province ya sika okitali kolo tondenge nini te ba province ngo ezali ba territoire ezali lelo soki tozi province ya Sankourou territoire nyonso ezali au lieu que ba compétence ezaki na gouverneur chef ezaki Mbujimaï ata makambo etali Kabinda makambo etali Sankourou et l'équipe munene ba Tolobi Sankourou Tomati Sango na niveau à province pour ba décision tout ça cause la Keuta na Mbujimaï bazwango sur place awa pour na administration à proximité au lieu que bandeko baba no tambola il faut tokende pas gouverner tokendo funda kuna tozo a décision venez sur place là-bas gouverner na bino azali na Kabinda pendenge moko ezali ko faciliter bana mboka pour makamuna bango misale tambola malamu ezalité que ma province est utile likolo te pour les bakotura ngai ba moyen ko uta wapi mais ezali lokola équité libiso likolo te tous qui ko fonctionner dans ba district na biso simplement les niveaux de décision et bati likolo to butisa bango c'est ce qui a été fait na lingina lo baboye na lero na zai koloba depuis province oyo ya Équateur na configuration oyo akala ba isaï sous parce que assemblée provinciale
euti ozwa acte siko makambo esili. Donc il faut 5 provinces to bandela makambo etali yango. Évidemment parce que la nouvelle administration, quoi administration sika ikozala, ba fonctionner ba kozala moi mingi, il faut des moyens. Moyen ngo to lukaki yango po soki to zakala moyen tembe ndenge ni to komi na isiko biso tozali. Moto ya mibale. Olobi voilà ngai naza mutetela soki na kesiko na province ya Kwilu kuna bakoloba ngai mutetela isika ro ezate kende para bino na batetela. O ba mesure ni nokozop. Mais papa Molière awa nakala ezaki bandundu nanu to komakite Kwango Kwilu Maindombe mais soko okesiko na Kikwit hein ba commerçant mais baza batete là tina bandundu ville na muto ko bengana bango tina masimani be padaye na muto ko bengana bango mais muto ko lugake a bengana bango mais population de ko sa révolte contre mutango po hein bande ko na biso ba debuyaka mingi baza na ma boutique na bango mais baza ko sa population yo ya ko yebisa bango ke ozamu tete la zonge pa na bino na Sankuru na muto ko banda bongo pour ceux qui peut asali boye mi beko na biso tribalisme ezali réprimé le quoi appelle papa Molière yo mingi mi osaka dénonciation ceux qui peut comment nungu loba yango na tongo wana ngai na sali plainte na ke déposer par procureur pour exemple ça ngai na landele yango motura ya misato olobi makambo etali territoire national mais papa Molière mutura na yo ya mibale na ya misato ezali ndenge moko na uti ko répondre yo soko yo kaka moi likambo ebimi quelque part balobi ba originaire mais na tuni ba originaire yango baza bananyo na mutakela mboko ba originaire yango nzamba saka kaka bango ba mususu wana baza bikamu ya nzambe te au bima la territoire congolais au comme étranger l'État y veillera. Nalingi kopé sabino assurance bino ba panzisango. Ceux qui boyki makambo bongo, boy bisabiso, nous ferons tout. Alobi est-ce que bozana makoki? Alobi que ezaba province asika comme tel te. Quand ndenge makambo ezaki ko exister, ko fonctionner, ba district ezo fonctionner, ba territoire ezo fonctionner, ezaka ndenge moko ezane loko moko yasika to créer te. Donc ce sont les provinces qui ont existé. Ndengo koyoka. Yami balé tango zoloba makambu ya que manque ya transparence FMI Banque mondiale hein. Lelo tozana premier ministre. O bazo kumisa na FMI na Banque mondiale bazo kumisa ye. Mais tango tozo solora na ba honorable député ba chers collègues ndenge ba benga na ce n'est pas que ngana comme collègue na ba chers collègues hein. Ba honorable député ba chers collègues balobi bukanga lonzo ezana kati budget te. Balobi hôtel du gouvernement au bijou batongeli biso ozomona talaka ndengo ozomona awa na ndenge ba mai bandiko mato moni na mboka na biso to linga place mai ezobi mate bona ba photo nde kangaka bien okuta na ba tata na ba mama onyozo to donc wana pesa na kati budget te. Mais de l'autre côté FMI Banque mondiale balobi que en tout cas wana transparence ezali ndeko omoni politique basala kango na lisekite. Omoni vice-premier ministre na biso intérieur aza professeur monene na domaine onga na sala ya droit constitutionnel tokoki ko critiquer makasité mais eloko moko na koloba kaka na mboka nini district ezalaka na ba dépense moko na province. Donc lilo tolingi toloba que ba dépense oyo district ebandaka kosalama na kala et kozala ndenge moko na province oyo fois na assemblée provinciale au fois dans le gouvernement provincial, na ba ministre, na ba conseiller, bolo ba ke dépense ko za ndenge moko, nga na ebité, nga na landa ki angote professeur monene ndete Evariste Bochap yango wana ba ko tia na régie loko moko ya bongo te nga na ndimi angote donc bande ko ba eba que district dépense tango ezalaka moke parce que district ezalaka entité politique te lelo province soko ekomi province eza na ba dépense et ko leka makasi. Mais en gobiso tozo senga que tozo boye loko wana te to sengi kaka ordre omoni ba province wana ba gouverneur soki baza na pouvoir na bango ndenge sengeli
baza na misolo nyonso ya transfert ya compétences pe ya ba ressources au moment na ba ko sala mosala pe pouvoir central il faut contrôler mais eloko ande sala makate yango to bi ba préalable wana faut za respecter pe to sengi net na makambo ya calendrier lobela ki wana calendrier za makambo ya sénite pe deuxièmement tout ça la kababilo ko mususu calendrier to lobi pe misolo ko uta wapi on a bien que bobi calendrier yango ya ba élection ale boki na tango wana misolo monanité ale komi suso non en attendant ba nommer ba gouverneur ba biloko wana et ko créer ba trouble ba gouverneur o ba koya sika faut bazala élu yango biso to kolinga ete est-ce que tango ba ko voter bango zela nanu parce que er moko pe ko betaka biso na mutu awa bientôt que ne pas mettre Blanchard na silisa otuni pe motuna ami balé wana ya FMI na banque mondiale ngana olinga na corriger oui place mutu ezo betanga ba député provinciaux oyo moni biloko elala babenga kango nini babenga kango ceux qui dorment ceux qui nini na français madame oui ceux qui dorment ceux qui bidorment ceux ba député provinciaux tozana bango ceux qui baza ba bidorma ceux qui baza ba ndenge moko na ba sénateur bango siko bakoya ko voter ba gouverneur bakokoma ba gouverneur ba bidorma to ko zala ndenge les gouverneurs auront quelle légitimité de place mutu ezo betanga moi muke lokola yo lingo silisa na question mutuna ngana on répondre à la deuxième question o wana na kopesa ngo maître Blanchard na Monica zo ningana makasi na ko répondre nango te na kopesa yango mais makambo FMI na banque mondiale ndeko totikali seki na politique omoni ba to FMI na banque mondiale baza ba diplomate baza bato moko te bakoki koleka na etando ike babandi kofinga premier ministre ya mboka na biso te faut ba encourager bango baza peuple congolais te bango te mutu bako juger mais biso place otozo c'est qu'un encouragement wana eza par rapport ya eloko que FMI yango na banque mondiale ceux qui réellement bazo encourager mais pona nini biso na bango toza na programme te parce que lelo FMI na banque mondiale pona bandimela yo pona ba travailler na yo faut un programme na bango mais balongwa na mboka na biso balongwa na programme na gouvernement congolais pona nini eloko biso tozo ba ya manque ya transparence tango bozo sa ba dépenses o eza na kati ya budget eza ndenge ni eza ndeti ke ngai nani endeko les heures na déficit mbongo mais tango sa ba dépenses nga fona contrôler te bon na yebi ke faut zongisela ngai mbongo na ngai pe na déficit pour no pesa nga na intérêt mais tango yo ba dépense o sala ngo ya ko batama bazo contrôler o tona ko ba pe ke le roi ye moko mbongo na ye azo dépenser ngo mabe bongo se mbongo na nga pe ako dépenser ngo mabe lobi ko koma ke au moins le gouvernement ko mara te 14 milliards de dollars oh non bo déficit sara mobutu pona ni bon butu bo eba ka gérera mabe mais no bo déficit sara yango FMI na banque mondiale azara so linga déficit siko faut acha ba mesure ebele. Comme ça, elle a déficit au monde, elle a été sérieux. Mais tant qu'on a dit que la dépense, les bandes à budget. Ah oui, mais les parlementaires n'ont pas écouté ce été. À tel niveau, passation au marché public, vous avez respecté. À tel niveau, bâtiment, bâtiment, on a hôtel du gouvernement qui a 50 millions pamba. Ndeko, au moni mbongo l'État, et zambongo li sécurité. Mbongo yo, Congolais, ont foutu l'ampaku. À ta 10 francs, il faut en tracer. Donc, il ne faut pas contrôler. Moi, 50 millions de dollars. 50 millions de konanga, il y a 10 000 francs, et bon, 50 millions de dollars. Oui, moi, 50 millions. Maître Blanchard, Toza et Panayo. Oui, de quoi les oui, Nalingi. Oui. Namutuna na yo wana fona zonga wana parce que faut to yeba que mboka etambola makate nenge to kambaka mabota na biso atakutu na mabota ezaka ndeko elezea na tongo avant bima oyebi quand même que non na tiki 1000 francs ba kolamba pondu donc programme quand même ezalaka donc faut to sala na plan to yeba to uti wapi tozo kende wapi soki to kotonga mbongo ko uta wapi il faut nyoso to ba prévision ezalaka donc mboka etambolaka bongo mais nazonga na mambo ezalaki ya ba nouvelle province wana constitution mutu oyo asalaki constitution wana plutôt na esprit na ye tango alobaki makambo ya ba 26 provinces souci ezalaki nini bamonaki na deuxième république tozalaki na forme unitaire mais pouvoir ezalaki plus concentré topé centralisé na pouvoir central
mutu moko nda zaki ko kamba ko simba nyonso tu o ezali mbongo bokonzi yenda zaki ko déléguer yango epa ya ba gouverneur. Maintenant basali constitution 18 février tolobi que na décentralisation oyo tozwa bokonzi topé pouvoir à gestion o to simba maki epa ya mutu moko to panza yango to kabola. Maintenant tozolo ba mambo ya décentralisation awa ti lelo na ba 11 provinces tango touti na 2006 banda 2006 ti lelo na 2015 décentralisation salamité. Donc ba gouverneur wana bazo continuer ka toujours ko dépendant kana pouvoir central. Lelo to wana ministère ya EPSP et commune nouvelle citoyenneté je crois oeza awa ezo kende ko tonga ba école eza ko définir politique ya enseignement ti na ba province. Omoni que bisika ba comité bana pe bazonyo kwa makande bana baza ko nyo koma omoni que constitution aza tango salaki constitution oyo souci ya makasi zalaki wana to développer mboka na biso mais à partir ya base à partir ya ba province mais pour ba province et se développer makasi il faut to pesa bango nanu pouvoir il faut to pesa bango autonomie ya gestion mais lelo yo tant to koki ko pesa ba 11 gouverneurs actuels autonomie wana te na ba 26 provinces et ko poser problème. Mais tous on a le qui il y a professeur Nabiso, il y a droit constitutionnel, tout respecter Raming et professeur Évariste Bouchap à l'Obaki. Mais deux gens on a constaté que loi na programmation déjà violé. Mais tout limite tout ça la makambo on dirait na défi tout la qui s'abattu que non tout ça là quand même. Non, tout singi ba préalable on a isa important. Isa important parce que les lots oyo ceux qui te pesi mutu province ndeko Eliezer ba pesi espace vide. Ba lobby na mikolo ata bapesio 100 jours 30 jours otonga a aussi ça bapesio mbongo te bapesio pa ou te loroté okosala loroté to kosala ata inane to ya kutoka ka espace ezala kaka vide mais soki to pesio 2 jours mais to pesio pa ou to pesio mbongo to pesio kaka 2 jours wana to kozoma to ya kuta yo o matisi kutu ba bâtiment o to ko s'attendre na ngote. Donc et l'autre tozo senga pona ba province yango wana ba pesa bango ba minimum oyo enseigner li pour ba province wana ba se développer nzela moko na bande ko ba sous loi na programmation le baki nini loi programmation le baki dès l'entrée en vigueur il y a loi wana ba 5 provinces oyo monsieur se poser problème te to bandaki déjà na première phase il y a décentralisation wana mais deuxième phase ezalaki ba province a démembré 6 provinces wana ezali Katanga Équateur province orientale Bakasai Mibale na Bandundu mais sur otali na deuxième phase au loi lobby biso déjà na niveau ya politique na niveau ya gouvernement ba créer les mo sous ba phase mususu donc on a déjà violation à loi parce que tant ozolo ba que province orientale na Équateur déjà ba kota na ba 20 na ba nouvelle province déjà bon ba o etikali ba Kasai Mibale na Bandundu bazo zelani pour loi lo baki que ba pesa ki programme ba pesa ki non mais loi calendrier zawana loi atindaki bango ba pesa calendrier tende ko Eliezer toza bato ya mibeko bato bazo kamba pe ministère wana baza pe bato ya mibeko ya bosa que politique ezaka likolo ya mibeko. Mais il faut ce qu'on te reconnaître que loi autopona qui est ça la boue et simbité tozonga sikoyo peut-être na consensus peut-être on a parlement total à nini tokoki ko sala et loko tozo senga yango moni tolobi intérêt ya ba tribune ya honorable muzitu yango yo ko bimisa ba vraie question na place publique les to maniola to réfléchir parce que biso to constater que et réussir t alors il faut ce qu'on a politique ba fanda batala ni na 2006 pendant 3 ans au article 2 je crois a constitué le baki que 3 ans après tout côté ba nouvelle province wana et si mbakité mais basala kini bazonga na parlement bazwa ki loi na 2011 pour na kosenga loi ya programmation maintenant déjà vous loi ya programmation vous moni que et réussir t et ça échec na lo babongo il faut qu'on peut-être na niveau ya parlement lisusu to solo la ndenge nini to ki ko bima na kati ya impasse oyo on ko tindika bato na dialogue alors bon dialogue dé parce que parlement ezali wana eza composé na ba indépendant na bato ya pouvoir ya baza opposition ya lobana no maître Blanchard légitimité ngo ya bandeko wana ba gouverneur oyo ba ko voter ça aussi eza un grand problème bato bazo wele là surtout na Équateur bato bazo benganga ngana lingina za la premier gouverneur ya Chwapa ngana lingina za la premier bon lobana no légitimité na bango ba yaya oyo ba yaya nini ozolo banazolo bana binoti ba député provinciaux banda ba vota bango soki na 2006 soki ti lelo batingami loko lelo ko mususu awa bande ko nyonso balingi ba koma gouverneur donc
nazomona ba député wana ndenge il faut bien causer, hein, il faut bien causer solo là bien. Lokola bazoluka mbo ya ko repostuler. Ce gens-là, les gouverneurs là auront quelle légitimité étant donné que bazali ko voter bangwe pas ba dormant ceux qui biloko elala ba benya oni. C'est ça le grand problème de Coéliser, parce que non seulement likambo a légitimité mais tozongi suna mambo ya mbongo. C'est ni ba biso que mbongo ezate pour organiser ba élection. Or tant bolingi bo voter ba gouverneur pour ba ça là 2 mois, 1 mois après pour organiser sous élection ou sous ya ba gouverneur. On les a dépensé mbongo te. Au même moment où vous avez que mbongo c'est parce que ba yebi ke na suka wana glissement au moins na mboka na biso tozana mboka moko balobi glissons ensemble. Donc glissons ensemble na ba député na ba glissons donc le glissement général et total. Ouais. Yango tolobi ndeko Eliezer vision apparemment exacte ya kokamba mboka parce que ceux qui vision ezalaki tolinga to planifier nyon surtout wana libela avant tolinga to bando tatonité parce que déjà bandeko wana ba député ngana utaki na Équateur na kenda na Équateur kaka kolobela mambo oyo ya loi ya programmation oyebi mutuna na zwa ndeko Eliezer d'abord ba papa wana na sudu bangi batuna nga mutuna maître bandeko oyo lobi que ba député oyo bako tango ba rapport ya ba commission na ko ya na niveau ya assemblée provinciale bango ba rapport en tant que adopté bango ba voter les biso ba gouverneur donc ezaka ba député auto votera na 2006 wana ngana ndimi mais comment ko kiko za bango pour depuis totina bango kuna na mbandaka basala eloko te kama kofi siko boni bango kaka makofi ba yokisi biso wana assemblée bunda na tembe baya kopesa biso ba gouverneur au moins déjà problème à légitimité ça on s'est posé non seulement que ba député on a basala rien selon ba population ba vota bango mais bazali sous na likambo légitimité. Tout en 2006, tout en 2011, l'élection salami, bango ba quotité, c'est vrai, Tokyo bengango na habité l'égalité tout ça, mais légitimité exacte mais bato bongo siko mutu bakoya ko tia lisusu ba gouverneur, o il faut ba kamba ba province ya Sika, oyo ba province ya Sika yango et ko za na défi munene ya ko bunda pona ko luka ko mi pesa ba racine pour être les mekendi. Voilà, problème makasi yango eza yango moni na silisa ndeko Eliezer. Batribune ya ndeko honorable Muzitu ndenge na lobaki normalement il fallait ça na ba impact makasi pambate et même biso to maniola makambo wana nyonso tout et soki na mboka oyo tozana bato oyo balingaka lisolo ya solo balingaka profondeur ya réflexion balinga peut-être tozonga na niveau ya parlement total maintenant problème oyo ndeko poser ça vraiment problème oyo eza ko préoccuper ndeni toki ko sala poto bimesika wana mais to moni bandeko lelo bazo kende on dirait pour na ko défier biso bon ceux qui va défier population problème ezate to ko constater mais ba conséquence e ko ya et ba conséquence wana na ba koko ya bato ko bazo na défier bato lelo ba ko subir ya mo biso tout to compatir. Voilà, Maître Blanchard, j'informe à nos très chers téléspectateurs, surtout Bao Baza à travers le monde, Bao Baza na ba province qui est déjà l'Obina soir, Joseph Kabila Kabangi a nommé inspecteur divisionnaire, inspecteur titre général, il y a la police et puis inspecteur. Il y a 26 provinces Nyon Somobimba. Basi bayebani déjà eza koloba ke nous tozoko tendance. Mon amboka Steve Nazaï Panayo na lingi naeba. Adolphe Muzito ba tribune na ye contribué na makambo ebele bien que honnêteté scientifique ezangi na bao bazo appliquer yango eza koloba nini soki quand même honnêteté scientifique batangi sabiso ke soki eloko na lingi na utiliser lelo eza ya Maître Blanchard na kotiaka mo eloko moko boye na tina na sewa na lobby eza Maître Blanchard mutu aloba ngo place boye na mbula boye na édition boye je crois que ndeo wana ba mukendi banda kulu batangisa biso mais quel que soit union ce tokoloba il y a que Adolphe Muzito il est parmi les rares ba décideur ce que j'ai dit ça m'engage je sais que je mets quiconque en défi ou aligné à Tembe il est parmi l'un des rares politiciens au kota kana pouvoir abima afongola munoko na epona koloba parce que muto akoloba te po azobanga ke bakobimisele dossier moko boy ceux qui a lobby bakobimisele dossier moko boy mais quand même il y a un Congolais qui a dit non écoutez yé Adolphe Muzito akozwa batunyo sur lokola bazo baté ba yebelo ko moko te yé azalaki premier ministre awa
appliquer yango te asali eloko moko te mwana mboka Matata Ponyo 3 ans seulement tala ba réalisation jardin de premier oyo na batata na ba mama bazokenda kokangisa photo alongwe kuna hôtel du gouvernement alongwe kuna ba bus Transco alongwe kuna nini mususu lisusu wana nazobosana Bukangalonzo alongwe kuna mususu wana nazobosana inversé toi chômage chômage ekiti elongwe na 53% to combien azoki loko lezo kita na rafale tozaki na 38 na ebite soki tango tozoloba we comme déjà na 32 omoni ba chômeur bazo diminuer et hôtel na aéroport ba makambo ezoko bonga mwana mboka wana s'il faut peut-être les citer les mwana mboka c'est un ministre un jeune ministre Germain Kambinga ministre de l'industrie alobi jamais akomona batu nyonso pamba ya zalaki wana salaki eloko mon côté boni alinya bima loko la donneur de leçons ndeko eloko na koloba nazoloba ngo na mawa mingi omoni biso palu toza bato to umeli na opposition to respecta opposition makasi omoni ndeko alobi nakanisi isusu ki azalaka porte parole ya MLC oyo eza parti monene ya Jean-Pierre Bemba pe na mituni tango abanda azalaka na opposition azalaka réellement na conviction tango Bemba recrutaka est-ce kayebaka que moto tango akokota na gouvernement akobanda ko encourager même ba action ya sala au gouvernement salaka tango ya azalaka na opposition to kamwe mingi te ngana ebi jeune ministre wana za moto moko na bandaka kolanda mingi pona ye action moko ya gouvernement ezalaka malamu te ba action ebelo tangi wana esalema tango ya azalaka porte parole à MLC mais ndenge nini lelo ye akomi ko reconnaître quand même que gouvernement aza ko sala mingi c'est l'opposition républicaine non ndeko opposition républicaine ngi ko lakisa ko zala constant soki otango ozalaki na opposition il fallait ndimelaka déjà mwandambo ba action ya gouvernement or tango ya azalaka na opposition nyonso ezalaka na gouvernement ezalaka mabe yango toza vraiment ebetisinga mwa motema na obi ba homme politique yango opposition nde bazalaka boye tango koti na gouvernement nyonso ekomi pembe tango koti na opposition nyonso ekomi moindo ebongo yo mutu abongo yo oyebisa bato makambo modèle te naasi ke na koloba mingi te peuple congolais à comprendre tokota siko na moto azolobaka sali eloko moko te makambo ya point d'achèvement initiative PPTE moto alongola nyongo na mboka nyongo ebandaka kokanga biso na kingo moya kozwa misolo mosusu pa bapaya ezalaka te eza nani nga nakanisi ete eza premier ministre Adolphe Mozito te ye ntango azobenga alobi ntango ne ezalaka désordre monétaire tokamwa omoni baéconomiste baza bato ntango alobi phrase ya liboso toyoki chiffre deuxième phrase toyoki chiffre mais ntango nalandaki émission na bino mpe na émission asali na lopoto tomoni ata chiffre moko te ministre ya industrie économiste nini oyo aza obe kosalela biso poésie tokamwe mingi ndeko tandis que ministère ya industrie eza eloko aliseki te bapesi yango moto ya opposition biso tokanisaki ke makambo ya minene kobima industrie oyo esengaka fo kosalela yango état des lieux nga nakanisi ete alingaki azala moto ya liboso aencourage biso abetela biso maboko parce que biso tozoloba industrie na mboka Congo ekoki kotelema te tango desserte en électricité donc lotiliki oyo bazopesa na mboka ezaka na 9%. Tango biso tosengi que SNEL l'État s'est désengagé pour na misolo asike kota. Et ça pour na question lotiliki emati nde industrie komata te. Tango tozo senga que ba infrastructure etongama. Na mboka kuna bato bakokende ko investir ndenge nini en termes industriels soki lotiliki ezate soki banzela ezate. Biloko oyo bakobanda kosala ba produits manufacturés oyo banda kobimba bakoteka ngo wapi soki nzela ezate. Est-ce que le ministre wana ebi que 80% de la population na biso o basala kabilanga bango kutu bae bakate bakoteka wapi? Et bongo siko industriel wa ko uta na poto akota na mboka akende ko sala industrie na ba groupe électrogène. Peso ki asali industrie na groupe électrogène ala teki wapi? Biso to kamwa ki makasi au moins muto opposition soko koti gouvernement
mieux vaut vendre tania omoni na OCPA na vice premier ministre Thomas Louaka omoni yazo sa mosala tozo moni na etando ike mingi te pour na uti koloba mingi pour na opposition okoki kokota te mbamo na gouvernement okomi su koloba mingi pour na gouvernement mais il faut constance politique ezala te surtout ceux qu'on a nous jeunes faut ko éviter eloko wana sinon te bato bakoseka babi po ba pese moi lipa yango akomi koloba loba mais eloko nde to koloba ministre na biso industrie fa zonga na mosala na ye loko aza économiste fa ça la biso état des lieux ya industrie eloko biso to ozela yango wana olienda tya loba makambo ya made in Congo wana moni lelo ministre ya industrie mosala ne ezali ya kosala marketing ya ba industrie te fo kobosa mosala te fo lelo est-ce que lelo problème na Congo ezali que ba industrie congolaise ezo produire ba congolais bazolinga kolia te to ba industrie congolaise ezate faut to ba motuna ni tozo poser pour ba industrie ezala il faut ba consommateur bazala non ba consommateur omoni lelo soki nga na lingi na sombeloko na mituna ka mituna mibale hein nazo ebso na c'est que même de quoi les heures ezaka bongo so na komi devant eloko akolia na komi mituna mibale est-ce que za qualité à malamo est-ce que eza na prix à malamo peut-être que eloko ya ko soki utu ya biso congolais mutasali yango to mondele na ko kipete nga na kota la prix na tali qualité faut siko ye il fallait tango zo sala biso état des lieux aloba ke tala ba industrie na Congo eza 100 et ça ka ba produit na bango ya malamo pe na prix ya malamo ba congolais ba somba kate nalingi osukisa mwana mboka pour kena kende pas maître Blanchard ndeko na kozonga ka muke na ebisa ministre na biso que honorable Muzito asala ba action mingi point d'achèvement initiative PPTE stabilisation un cadre macroéconomique qui permet biso ko tokota na PPTE pe na tango na 40% ya budget à tchangone na salaire au moins lelo ba professeur d'université ba bete la honorable Muzito maboko pona ba longola bango de $50 à $2000 lelo ba professeur c'est vrai que tokolingara matsa bango mais baza na moi niveau moins acceptable et nyonso wana grâce honorable Muzito pe initiative ya ko bancariser économie hein au étape à liboso to banda nango na bancarisation ya paye ya ba enseignant fois tout na kasoko banda na banani te donc ngana ko senga kaka pe makambo même ya Transco faut ba soki nani initié yango hein donc peut-être ministre na biso ngana ko senga e constance moni peuple congolais a comment ko douter na ba homme politique parce que mon aga ke moto soki a longo opposition a commis gouvernement donc discours soki botali ba deux discours bozo monata lien mon côté et là qu'on est que ça là que ba peuple congolais a comment ko baye ba politicien tala obikei wa zolo baka boyepo na za na nzala tango bako pesa moi poste a ko changer discours et là ko biso to ko senga ministre na biso azana nous jeunes à maintenir constance to moi déjà bungi mais a meka ko zonga hein Jean-Pierre Bemba les points de vue naé mon mboka Steve Adolphe Muzito a émettre son point de vue Andi Mapé ba critiquer mais ba critiquer na makanisi omoni biso tolingi débat eza makanisi omoni soki eza ki ke ndeko loba ki bota la place boy alobi akosi nde tolinga ki pe toloba ke to moni ndeko o comprendre peut-être malamu te mais mabe ya ministre na biso eza que ye ake ko attaquer mbamo moto obi ke ya za modèle te yango biso tobi yo lobi ke ya za modèle te bongo yo za modèle yo moto zo bongo la ba discours na yo tango za na opposition ozo critiquer makasi ozo ba eloko malamu za na gouvernement na te mais tango koti okomi ko défendre même biloko yo et salema tango yo za ka na opposition même Jean-Pierre Bemba na kanisi ete na prison na ya CPA ko mona ndeti ba kotisi lisu na boyo ko mususu kati parce que moto ya pesi charge ya kozala porte-parole na ye a bongo la ba discours bo akoloba donc c'est que nazalaka na ngana ba to lokuta pene na ngai donc ngana zo tala moto monene ndeti Jean-Pierre Bemba lelo réaction ezalaki nini tango ayokaka makambo bongo porte-parole nakala a commis porte-parole à gouvernement. Voilà, moi Mboka Steve, je crois qu'on est déjà qu'on s'est préparé pour la 6e tribune au Balobi Kinshasa l'enfer ou le paradis. Nous allons aborder jeudi prochain. Tous les annoncés par les téléspectateurs Nabiso. Maître Blanchard, Maloba et Panayo pour que vous commentez mon par rapport à Oyotolobi et puis au Pesa Lilobano Yasuka.
Oui, merci mingi ndeko Eliezer nako banda nako commenter na question na ya suka otuna kindeko pona koloba que omoni lelo oyo nga nazalaka na esengo mingi ya ko participer na émission na yo pamba te ezalaka émission oyo et pusaka biso tokanisa po tosunga population à comprendre ndenge nini mboka il faut etambola pe esunga bao baza kokamba lelo bazwa makanisi maele ya malamu oyo bandeko baza ko proposer ndeko honorable Muzitu po esunga bango pe ba apporter moi touche moko ya sikana oyo baza ko sala. Donc débat wana nde échange wana tolinga mais tango toyokaki makambo ya ndeko na biso Germain Kambinga waza lelo ministre ngai na sepelaki puisque natala émission na sepelaki na lobaki bon comme na opposition tolandaki ezara sala ba critique mingi na tango ya na endroit ya gouvernement lokola za na kati na yokana nu ba chiffre na makanisi na ndenge nini akopesa surtout que azako kamba ministère aux industries na sepela mingi mais tant on a moni pratiquement bon on a répondaki a pesi réponse à malongate na mona kel na kota mingi na nzela wana ya polémique ya ko attaquer nzela polémique na pas de souci oh jamais koloba na batuke bolanda ngana koloba bolanda ngana ko salate yango mutu nyonso to akoloba kaka justement donc yango place ne sala nga souci makasi na lingaki peut-être na yoka na matoi na munoko na ya loba peut-être que non ala ki sa ba chiffre ala ki s'appelle démarche oya ye nini aoki ko mema industrie ya Congo et se développer pour mema développement na kati ya mboka na biso mobimba ye autai ko sala salon moko ya industrie ba réfléchissa que autour ya mambotala ki industrie je me disais que alingaki kozala mutu oyo peut-être alingaki a sangana esika na makanisi moko na honorable Muzitu pona ko senga que to développer ba infrastructure ba industrie na biso pamba te industrie eza lié toujours na ba infrastructure surtout côté tali énergie soki énergie eza malonga te soki banzela eza te industrie ko tambola te industrie ko réussir te mais tango a pesi ba réponse ya malonga na ba niveau wana te koti na ba chiffre était pour les économistes pour nous démontrer biso to ya chômage ce qui est kiti to est mati bon ngai na tika ki na soif na ngai moyen na kota mingi wana te mais na regretta ikaka alors pour na ba tribune na loba que honorable Muzitu lelo faut ko encourager démarche oyo azanango démarche na ye eza démarche oyo esengeli na bandeko nyonso tout azala ya opposition ya majorité to ya société civile to kota na réflexion wana totala boni toki ko bimisa mboka na biso na libulu oyo tozana ngo lelo ya pauvreté ya chômage po tomeka po tombola pe mo mutu mukie lokola ba pays mususu ya Afrique nanu kaka eza ko bika sinon te toko zala wana pona ko lela pona ko fingana mais mabumu na biso pardon et otika la toujours na nzala pe tokotika bana na biso na héritage ya pauvreté tokosunga bango te. Merci maître Blanchard, merci mon mboka Steve, merci aussi bino bosala que biso tozala pambate soki bino bolanda ka biso te tokoloba te tolobaka na fier nyonso parce que toyebi ke bolanda ka biso yango toloba que kolanda ba makelele oyo tolanda kango te tozaka na lolendo pambate bino bozala kande sima na biso. Merci Nabana Kaemba, bozali kolanda biso boza ebele. Merci Nabana Sud Kivu kuna, merci Nabana Nord Kivu, merci Nabana Kasai Oriental Occidental na configuration oyo tozana ngona nusikoyo. Bien que kuna na Kabinda Lubao insécurité za makasi personne qui en parle na Kinshasa, ke bako bomaka batu sous prétexte que ezana mutu moko azo kosomba ka ba cerveau ya batu. L'État, je ne sais pas s'il fallait attendre la nomination à la police et à Singapore qui va s'occuper de Kawana. Tokenda na Nord Kivu toyebi sabino na Uvira ke ezana eloko bazo benga kabanga. Singa babomela mutu ke bazo somba ngona $10,000. Nani akotinda pour que ba Congolais babomana entre bango na bango. Merci bande konangai pamba te bino mutu bozo biso na musala. Nazo continuer ko souhaiter bonne chance na baoyo bazali ko sala ba session na bango bien que session ngo commandé mikolo ya ba étudiant fantôme batonda kana ba auditoire ko tia batu mulunge balinga ko tanga te siko diplôme ko zala ya nani eza moi passe. Je crois que tokoya ko kutana lisusu na mbala Simon lundi na 20h50 sur la même chaîne
En attendant que moi, Namboka Michel Bongongo, ministre d'État en charge de budget, à la Kabiso émission, commune Tozo Yambango Lokola, Kosengango Lokola Yanyongo, Yabine Zakabo. Émission Sima, jeudi prochain, Tokolobe, la 6e tribune, Kinshasa, enfer au paradis. Enfer dans un paradis. Oui, Yango Nazali Kotuna, voilà. Enfer au paradis, je crois. Nazali Loba et le comment en rapport avec ça. Ce qui bomoni mouto à gérer, accumuler expérience et à gestion, accumuler expérience et à libanda, azuma kanisinaye à tirer la place publique. Je crois que nous avons tout intérêt à débattre au lieu à côté la gaga. Moi, au salinine. Ce qui a zali koko sabiso, bino batu bozana kacha gestion. Boye bolobi ke wana kosi alobi boye. Parce que belé ba koma kabababa. Dans le même temps, bazo zonga kana ba parlement wana. Il suffit seulement que député moko ba longolaye à côté gouvernement. Ce qui a zoni na parler du peuple, a combien keko. Moyen lo ba ezate parce que ce qui a mati ba kobele laye. Mais ce qui muntu a osé abimisi tribune ya liboso, yami balé, yami satu, yami ne, yami tan. Les autres ont la 6e tribune. Donc, quelque part là, il a une proposition. C'est une démarche Zaliko Sungaye que Mboka et Koka Kotambola Malam, tout s'est complété par l'idée, Bongoto Kendeliboso, sans vouloir en vouloir à aucune personne, Nenge Bozaliko Kanisaketa ou Moussousou, Azaliko Salango Pona Boé. Ceux qui ont la version Moussousou, voyez au P-City. Nenge Tolobak. Merci mon Mboka. Merci. Nabandi Tozokuta Nambalasima pour la 6e tribune. Kinshasa l'affaire au paradis. Et Zabongo, tribune Otoko débat. Nenge Bokomo na